Maratango nyoso na Kinshasa. Ozolandaka ezamboka te bokozongo moto bopesango un amateur. Moto alingo yekola mosala na ki présidence tete. Moto akozamboko asala muni Fayulu asala. Fayulu asali na secteur oyo ako sunga biso pétrole. Makambu ya pétrole Fayulu ayebi yango. Asali musala asali na ba français asali na ba américain batu ba bien oteke Fayulu aza formation na Pentagone aza to bien ote bongo bino bolingi botalisa na nani ne lekoyo Fayulu auti wapi Fayulu auti na conférence nationale souveraine il a une expérience ba misoso retourne une expérience noni mama lambi fufoli obimi mama lambi fufoli obimi osala ta mokolo mokote mosala liboso okamba biso Congo te biso to sala soko moni sikala ke expérience na ngai journaliste presse écrite bino expérience ezapi tuna Jamar Kabunda sala wapi Kabuya sala asala mukolo mokote Jamar Kabunda akoteka ndakala ozona ngai akoteka ndakala na kana ya mesa te ya se makoki ezate ateka kana se bato mesa pe bazali moto bongo bozue bo tomboli eza mabete nzambe mutatombolaka mais botombola moto azana mayele na moto tala lelo akotanga na ILK mabeza wa perso continuer besit ni na ILK eza malamu tolingi bato bakoma mayele mais yo kozala ministre okenaka kelasi okosala musala mboka mkoloni bapeso parti ya munene siko komi 14h yo bandi kotanga bandi kosala intero ozolanda prochaine émission na kolakisa ba interrogation na sina sur ba papier interro liboso azui 4 sur 10 interro mi bala azui 3 sur 10 na zana ba papier zuzu pesa ba papier na zela kata na lakisa pa ba omonia ba bundaka na journaliste te bato bazama yele te yo bunda na biso ba journaliste yo bunda biso ba sinzili ya mboka yo bunda na biso as-tu déjà appris ailleurs un simple individu faire la guerre aux journalistes toko buka kawer nyos tozi ba papier na interro liboso azui 4 interro mi balé azui 3 ba papier za kimala ba papier on a ba prise mi bala ko monango TP soit bato bazaba kotanga na bazaba bilenge o baliki Fayulu ah vieux et puis que Jean-Marc comment ça mayele te